Voilà, mes chers amis, Bolimbisi, à Soloté, et Sengela qui toka ta poete, to bandela poete, et dans la qui makambu ya motuya, o Sengela moko na biso, aluka koyeba, et si comme toi ko kende poete, to libéré ma belle kolo Congo. Ya Soloté na ko lobela bino bande ko to na bitumba. To na bitumba monene o je ko la biso liboso. Et alors, l'adversaire na biso, ma belligérant, bon ba yeli biso bitumba, la guerre par procuration, bango ne balingi bino boyeba te. Alors, pour le bino yebate, bazali ko distraire bino. Bazu groupe ya batu oyo, ba corrompre, ba pèse bango les moyens pour être, ba effacer la quête de tout na bino que les dangers qui vous arrivent, na ba konus bino bozali na monde entier. Alors, biso pa to to bigi non to ko lâcheté, bozaba ndeko na biso, nzambe tata lobi, lobela ba ndeko na yo. Lobela bango po ete bitumba ezali koya. Inévitable bitumba ezali koya na babela kachopa. Na babela kachopa plus précisément na Congo dans totila. Tozowelela nini biso na bango e bitumba ngo e banda mokolo nini bitumba otako bunda lelo biso na bango ezali bitumba ya lelo te e banda kala bitumba e banda kala banda bankoko na biso bawelelaka nini na kachopa bayebi ke salon bango nzambe akabula baminere atia biloko nyonso na kati na mokili mais oyo atia na kati ya Congo dans totila na Afrique centrale apesa na mokili mobimba te e bayebi ke mabele wana ezali ya nzambe tata mabele wana ezali ya nzambe tata po ete atika bomengo nyonso na kati na ekolo Congo oyo bango babengaka ke les réserves du roi Salomon batika yango kuna na Congo e bango nyonso baye ba grande bataille ifo baya po ete babotola minere wana ya roi Salomon. Alors bakobotola yango ndenge nini il faut baexterminer babantu. Donc nous exterminer et bazwa ba remplacer biso na batuti et batuti wana bakozala comme étiquette c'est tout comme étiquette bakozala bango kaka ndenge wana mais mboka ekozala na maboka banani na maboko ya occidentaux après tout va effacer bango ndenge basala na Australie ndenge basala na Nouvelle-Zélande ndenge basala na Amérique ndenge basala na mikili ebele na kati na mokili basala yango lelo na kanza boyebi ke babarkanisa bamboka ebele mais ekomeli bango pasi babalkanize Congo eloko nini bazokoka te mpona kobalkanize Congo mpo babanda yango kala me bakokaka te bakokaka te mpo eza mabele ya nzambe tata oyo asala me mpona bango mpe bakolashe te malgré basali yango pendant plus de 8 siècle oyo babundaka mpo ete bazwa mabele wana bakoka yango te batatonaka mais lelo balobi te mbala oyo biso eza fin hégémonie na biso donc bango les occidentaux les impérialistes balobi ezali fin hégémonie na bango c'est fini mpo na bango il faut bakende alors mpo bakende esengeli na bango batya désordre wana esengeli batya wapi batya na kati na kachopa na kati na mboko ya yo yango oyo ntina tozolobela bino bandeko na biso ke tosala angele estce biso moko toyebi ke bitumba eza koyela biso na kati na kachopa na mabele ekolo Congo po ete nyonso tolobelaka bino tobombelaka bino yango te mpona kofongola bino miso ke bokeba tokeba biso nyonso toke bitumba ezoyela biso nakanisi nazongisaka bino image oyo esengeli ke bandeko ebele oyo ayebaka te oyo ayoka nanu te esengeli na ye alanda. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. By the middle part of the century. C'est les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Voilà, leurs jours sont comptés. Alors, comme leurs jours sont comptés, non, il faut que na suka na wapi na Congo. Bandeko bolanda po ete bandeko ebele bazoka tosala bablague na makambo oyo so nazozongela yango mpo na yebi ntina na yango kesengeli na biso bato bitumba ezoyela biso na kati ya ndako na biso tozala prépare to meyeba toza banani so tomeyebi te toza prépare te en tout cas même bana na biso bakolimbisa biso te bana na biso bakolimbisa biso te que papa, mais l'époque na yo, quand même vous avez cultivé, non? Au lieu de ma cambote, au télécom, même tous les ans, la l'élite, la bisoto, l'époque, on a mis après 50 ans, 60 ans, mais après, bana, bakoza na kanda, mais batato, comment vous trouvez la tune, vous manipuler bango? Comment va tirer que bango, église, belé, bah, yeba kete? Comment va tirer bango, parti politique, belé, bah, yeba kete? Bah, pardonnez, bisoté. Bah, moi, yaya, tata, mora, zoba, te vandaki,
to pasaki mais tozaki na biso kaka oui tolinga yo facilité tolinga ba manipuler biso la manipulation. Moi, je n'arrête pas à vous dire que la manipulation, et alors cette manipulation, ils ont le cas dans l'église, ils ont le cas dans la politique. Donc, on va brancher, on va mis balai, on va éliminer la formation, va simba comme système na bango, comme pilier na bango, et accompagner bango pour manipuler biso. Alors, biso na tango yo na kanisi, toujours lâcher une minute, il y a qu'on répéter tout le temps avec vous pour que non, biloko nyonso, ezali koya, ezali nzambe moto ayebi. Voilà. 2020, je crois que votre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive. Vous voulez savoir la vérité sur le président? Il sait parfaitement ce qu'il fait. Et il sait parfaitement pourquoi il a annoncé la venue de la bête de l'événement. Je vous laisse regarder et marquer en commentaire ce que vous avez vu. Suivez mes chers amis là. Suivez très bien. C'est très important pour moi. Et surtout pour vos enfants. Suivez. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je ne crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui nous a précédés, qui restera. Écoute ça. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, parce que ça fait 50 ans qu'on leur dit, ça fait 50 ans, depuis les années 70, depuis le rapport Meadows en 72, rappelez-vous, et toutes les années, le GIEC ne cesse de vous le rappeler également. Mais rien ne se passe, on n'inverse pas le processus. Donc moi, aujourd'hui, je suis venu ici pour lancer un appel. J'exhorte les pouvoirs publics, le gouvernement, à engager des milliards dans un effort de guerre historique pour essayer de créer une société qui soit durable. Voilà. Et si les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien, il va falloir leur imposer. Quand bien même ce soit par la force, parce qu'il y en a assez, il y en a marre, vous voyez, que ces gens-là, jouent avec nos vies, ça suffit. Et je vous conseille d'anticiper ce qui va se passer. Parce que la catastrophe est imminente et les conséquences vont être désastreuses. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de vous réorganiser, essayer de créer entre vous, dans vos villes, dans vos villages, dans vos quartiers. Il faut que nous arrivions aujourd'hui, il faut que nous arrivions à regagner en autonomie. Il faut absolument que nous sortions du système tel qu'on le connaît. Merci. Alors, mes chers amis, en vous montrant ce Maïzamoulaï, et c'est on a l'accident et c'est la blague D. Message Oyo, les Occidentaux donnent na bandeko na bango na ba chaîne na bango baza koloba yango. Et biso na biso to na carte de distraction. Si tu vas au Congo baza te abino au passage biblique. Baza le bino au passage biblique. Oyo makamoko oyo baza bomba la vérité de ce qui nous arrive. La vérité de ce qui nous arrive dans la Bible les athées. Ah baza te ya biso ngo. Ba politicien baza même na biso non, il faut donner makama Napoléon lobaki. Il faut donner ma Sarkozy à l'Obaki pour ton vision, il y a De Gaulle. Pour ton vision, il y a oh, moto nani Bush. C'est comme ça, comme ça, ils ont idiot chez nous. Et les choses qui se passent dans le monde, et c'est autre chose. Bazo me na biso makamususu, mais bazo me na biso makamususu. Bazo distraire biso. Bazo manipuler biso. Parce que au fond, ce qui arrive. Et au fond, ce qui arrive, nous sommes toujours pour sa recherche, pour vous amener ça sur le plateau, comme ça veut dire que nous sommes tous en danger. Et surtout nos enfants, l'avenir de nos enfants est mitigé. L'avenir, la man, le bus est en danger. Laissez bango ba poison, sali bango nyoso, continuer comme ça la bango. Quand on dit aux gens, makamouana te, mais on dit que
bango bazosala ke bana na bino nyonso soki aza mobala comme apd soki aza mwasi comme lesbienne par quel moyen? Par tout ce qu'on vous amène comme boisson, par tout ce qu'on vous donne comme à boire, parce que tout ce qu'on vous vend dans les supermarchés, la plupart des choses c'est comme ça. Batie ba choléra, batie biloko ebele, oyo eza kobebisa bana na bino. Mais vous oyeba na bino te. Vous perdez le temps à suivre makambo mosusu, oyo bolanda oyo eza important que non, ba para ba bokole biso ka moi bien. Na be poko na ka moi bien, je peux dire ça. Mais biso toza bokola bana na biso, toza koyeba tie to mi bango wapi. Bana bazo kenya bana bakomi ba indépendant avant l'âge. Mona bazana 12 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, aza déjà indépendant bana kala. Non, papa ne me dit pas ça. Maman ne me dit pas ça. Non, moi je veux ça. Alors que juger, mais nous, on nous a pas, on n'a pas exigé à nos parents. Tu exiges à Bangote. Bana te perdre bana. Te perdre bango pour l'interité. Tu as un pote, tu as un pote, ban fois à l'aise. Tika ya loba, tika ya sale fois à l'aise. Ah bon? À l'aise, yo bantu. Oye na mboka bato mosusu obia me mabana non éducation oya bankoko no bayela ki ba bantu yo me l'éducation ba nyama ba reptilien scolaire mona ko biso lobi maman tete ngai fona na koma na ngai na camarade na nga mobali photo balana obali ko lela obali ko ya kao tu as perdu tout ce temps le tonton loba bino bozo landa te pote bana bino baza bana na biso baza en danger. Le moi mobile comme je te nga papa maman ngala ngina na bala na nga mo ndeko na nga mobali na bala na nga monsieur wana yo beni ko holela o ba mal chance ba loki ngala famille o beni ko sala ba crise mais l'air ngo ko sala ba crise et ngo ko luka la vérité ya ko yeba comment faut se comporter face à la réalité qui nous arrive. Tous en danger tous. Comment nous devons nous comporter face à danger, face à on ne soit le besoin mabé. Vous pensez que ce monde au besoin, tous ces ministres, tous ces rois, tout ça, vous pensez que maintenant Batoko la bilan? Mais non, ils sont jaloux de vous, ils sont capables de donner tout à vos enfants. Tout le monde donné pour faire quoi? Pour détruire vos couples, détruire vos foyers. C'est ce qu'ils font tous les jours. Et bien, vous avez un cas de distraction. Alors, donc, mes chers amis, Tokeba, Bokeba, alerte, la grande bataille se prépare et c'est aux 4 coins du Congo et plus précisément au Congo, Oyo, Makamuza, Kodeka, Poete, Babota, Luso, Mabele, Oyo, Zara, Mengo, Nzamba, Tchaki, Mayo, la crise Nango d'ici les années 2030-2050, c'est pas loin, c'est dans 5 ans. 2030-2050. C'est dans 5 ans. Tout ça qui est en 2015, on va dire qu'il y a une guerre qui nous arrive. On va dire qu'il y a à 2030-2050. Pour que sécheresse, c'est qu'on quota, Maïko Tikalakana Congo. Et je répète encore. Est-ce que vous êtes prêts? Vous vous préparez pour ça? Est-ce que vous préparez vos enfants pour ne pas dire que non? La guerre nous arrive. Guerre vous allez maille. Moi, on a vu que guerre est maille vous allez. Na Congo, ça la binoni. Na Congo, le maille importé. C'est une importance à maille la binoté. On a besoin comme ça, idiot. Il faut boire de l'eau venade. Ah, l'eau, maille, on fait où ta poteau. Maille, on a Suissère, moi canadienne. Mais pour effacer bino, non, tous les maille. Biso maille ne biso dans la poteau. Mais bango, bana bango, yébike, maille malamu, onzamba kelana mukili, eau douce, o maille solo, ezakuna, autre pesera bango, maille. Fabricata. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Maintenant, nous allons like na bino, maintenant nous allons na bino. Nana posa ba like na ba care na bino po o bima karamo tulangai et so ni nzamba le bino le bino le bino. Et bimi pote nzambe alingi boye ba ke ba nguna na biso bazala bitumba contre biso. Balingi ba laisse biso bazo mettre biso ba poison. Bazo laisse ba biso ba poison. Po ete lobby biso to zanga mabele o to mon importance na ngote. Pour moi, je vais me poser à tourner. On dit que la Congo est une bande. La Kenya, papa, maman, la Kenya est une bande. On a la Congo. La Kenya, on va dans l'Europe, toujours en Afrique. Toujours en Abidjan, en Abidjan. Eh, qu'on a pas ce n'engagé, on a. El maïs de la gâté. Bilorolier de la gâté. Bango, tu vas salakiamo. Bah, salinde, on a pas été. Et décourager, bino na banana bino. Et décourager, bino, on a pas, on a mboka, on a, et ça, bango, va dire que projet na bango eza mboko ya bino matondo
Voilà, les neurotiques sont tous là, ils sont là au Congo déjà, peuple bantou, je vous demande d'être tous debout, arrêtez d'être distraits. Botika ozala distrait pote bitumba ele biso na kati na mboka ba ye na batumba na bibundeli nyonso eza déjà na kati na mabele kolo Congo. Alors bango bamezo milengela pour la grande bataille oya siècle bazo milengela mais biso tozo milengela te poto yebite biso muta milengela ka so informé mais bato boni bazo informé na makambo baza muke poto que informé baza muke par rapport à bato misusu sabino. Partagez nos émissions à vos amis. Donc, Seigneur, Kabiloko Moko Oyo, nous avons tinda to le bino. Si vous partagez te, bino dozo rendre mauvais service à vos amis. Quand on va ketala, makimaboko nangeza pembe, maboko na makila te. Mais makila bande ko na bino ezala maboko na ngate, ezala maboko na bino moko. Boyoka kango. Voilà bande ko bana somekolo Congo, yo Bantu, yo Bena Congo. Ozo à disposition na yo tala longwa na kati na maseki luka oyeba yo zali nani poete obunda bitumbo soko me yebite oyeba obunda bitumba te o luka oke no senge pa munguna yako edenga pona bunda bitumbo munguna pe comme yemda préparer ke kowana ako ndiro ne rêve poete a bungisa onzela yaza toujours champion à gagner na bitumba oyo na place ya nyonso. Voilà mes chers amis, toqué na kati un espace à balkanisé au ya Congo, les Tutsis, les Occidentaux demandent la gestion de 8 ans à ma belle Congo. Bazo senga bis, bazo senga ke ba proposer ba Congolais, ba ke ne suna ba corps, mususu ne ba ke o senga na Dubai. Na Doha bake senga bako ke bazwa gestion ya mboka Congo est mobimba bazwa ngo gestion pour 8 mois 8 ans nazwe bate makambo to ko vivre na Congo nanu to mona mote nanu sana matena mokili mobimba mais c'est chez nous donc pour bazo to valeur te ba yela ki biso 4+1 ba yela ki biso ko mototo wa musée ba étranger avant 18 ans nana protégé avant 18 ans. Bango les Occidentaux, qui étaient derrière la Belgique. Et le lot, comme ça va gérer, il faut leur proposer ça. Leur proposer de prendre la gestion de l'Est du pays pendant 8 ans. Et le vol. Nous aussi quelque part dans le monde. Dans quel coin du monde soi-disant rebelle, il va douter, va continuer à mboka, et va terroriser partout dans Mboka, et va lever oui, toujours gestion, gestion Mboka la bino pendant 8 ans. Et le gouvernement est là, accompagne ça, parce qu'il va penser que tapis rouge, qu'il faut arriver à Biloko Wana. Donc voilà, aujourd'hui, Batouana Oitoeda, nous on a aidé ces gens-là, parce que, y a complot. Nana y a complot, on l'a très bien. Complot occidentaux, l'ONU. L'ONU mute bandaki na complot oyo. Tant que tu que bitumbo eza leloté. L'ONU est montée stratégie. Et l'ONU to créer bitumba na Rwanda, na Uganda, na Burundi pour être batouana to ne kosa bango na Congo. Bonanda. Et l'ONU arriva qui a trompé vigilance, il y a un Congolais a trompé vigilance à Mobutu. A trompé vigilance à Mobutu, Mobutu accepté. Non, ce sont nos frères, laissez-les entrer chez nous à côté bango na Congo. Banda bakotsa bango na Congo, oni a bosana identité na bango, oni a perdu contrôle na bango, a boss a tikango ezalaka ndenge wana. Et biso ba Congolais, ba historien, ba chercher, ba tabayir ba intellectuel congolais, ba bosani pe, ba tiki que no bato bino ba kotsa biso bango comme ba réfugié, ba ye ba boti ba comme nini, les mêmes personnes ba comme réclamer ma belé. Ba comme c'est ma belé wana ba to diba comme ba mulengi. Ba mulengi ba uta wapi? Comment le président la bino président moko on a évité président lobike non les Banyamulenge sont nos frères et voilà toujours okende bango bakomba frère wana bakoma ki abiso oto yambaki tolaki jeune la gentillesse nous to ya bango lelo bakomi ko revendiquer mabele comme ya bango juger biso que to partisan bango richesse ya Congo bango juger biso que to kabolma ba richesse nous à Congo. Bango moko occidentaux. Quel est ce pays occidental? On est comme le biso que oui, n'a tel lieu, n'a tel tout ça. Pays dans la frontière, pays comme l'autre a la richesse mingi, qu'on est à l'autre. Laissez-moi bino kabo la richesse de bino. Comme Belgique, France, Mounene, ba kabo
d'ailleurs l'île oyo ya France ezalaki na Belgique babotola yango Belgique ya moke bakati yango so moke Arène ezalaki na Belgique comme bazalaki plus na forte bazwi parti ya moke mais Belgique etikala moke mais babelge baza baprendre biso ke tokabola barichesse na biso na barwandais richesse tokabola na barwandais et ça tient debout ça et donc on tient debout mais non ça ne tient pas debout. Et alors, c'est à nous, il y a un travail pour être toyé bani todoké. Voilà, bande kokuna, ezako yinda. Oh, occidentaux, bah, il y a une carte, une stratégie, na bango aseka, qui va induire tout le monde en erreur. Alors, maintenant, bah, comme il baketo comme la mabele, na ba touti rwandais, et comme officiel que oui, bon que ça bango 30%, binobo tira na 10%, et bah américain va jouer 40%. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, bah, il faut que bah sarandenge wana toke kuna na kati na ba rwandais. Comment ba rwandais baza ko jouer makambo oyo na ba rwandais pour na bango baza déjà ba seperi baza ko gagner déjà parce que stratégie ba yaki nango ko tia Chilombo na tête ya mboka wana ba calculer ki nango bien que oui en mettant Chilombo ba ko réussir plan na bango très bien. Alors itsinzi bukavu itsinzi minembwe basisi na ruturu twese turirimba itsinzi twayigezeho itsinzi 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 ndareza saramwe turirimba itsinzi. Voilà, mes chers amis, on a comme voilà, ils sont très contents. C'est déjà bango. Bunagana est na maboko na bango. Lueruchuru est na maboko na bango. Masisi est na maboko na bango. Goma est na maboko na bango. Bukavu est na maboko na bango. Et les Congolais, ce qui est incroyable, bakangi maboko. Bakangi maboko, ezali etali bangote. Batuti baza koyemba. Eza joie pour la bango. Pour gagner biso mabile. Mais ba Congolais baza na cas de distraction. Bazoyemba. Babotola Bunagana. Félix. Abanda na bango. Test. Baro de C. Et Simba. Bino nyonso nia. Allez. Toke sikoyo. Masisi. Ruchuru. Goma. Ekwea te ekwei. Tokatisa. Mais baza na bango rien non. Avec la contribution, il y a MONUSCO. Et la MONUSCO est là. L'herbe de combattre qui na kati ya Goma. Pour te voir que MONUSCO est complice. Tout le monde la MONUSCO. Félix Atini va soda. Na Jean-Pierre Bemba. Baboumi va subana na biso. Baboumi va na balusha. Baboumi va wazalendo. Ba mai na kati na Goma. Oh bazaki na kati na lieu bazo sambela. Bakako bomba na bomisi bango Félix. Félix. Bon, on ça bana bobo sanango. Et tous ces youtubeurs, on va passer par mission de la télévision pour expliquer aux gens les sottises. Pour que l'oiseau bosse à la kébiso, tu bosse à la té. Tu as vu que Félix Moutala complice ma camonioso. Mais on va se faire le débat bosse, on va se distraire le bilan. Que non, t'as la couda, t'as la soda. On a américain va y pour défendre. Va défendre. Américain va banana bunagana té. Pour l'américain va kenna bunagana té. Va défendre frontière. Va récupérer le bunagana. Et bazol ba américain ba kapi o ba kena na Bukavu o américain ba kena na Masisi ba luka ba milliers oyo ezana ba minéré mais ba banda kena ko botola biso Bunagana mbobi sanana ba meribe vous youtubeur kasayen ba luba bino na sengi na bino bo so américain na bino wana lukuta bojo kosa wana ba banana na Bunagana ba kangana na frontière. Et Félix a tellement loba que non nous sommes en guerre parce que Félix doit nous expliquer Bunagana est entre les mains de qui? Goma actuellement est entre les mains de qui? Et pourquoi il se tait? Silence n'a pas de nini. Parce que Mboka est occupé. Non, il a permis que Mboka est occupé. Parlement ne parle pas, ne parle plus de ça. Sénat, ça ne les regarde pas. Bah, ministre, bah, tout ça est taliban. Et les autres sont là, en train de s'amuser. Mais les amis, nos frères qui sont à Goma, qui sont dans le Bunagana, qui sont menés esclaves de ces tout Rwandais, ils ne sont pas congolais?
ces gens bazokata maboko bazonyokola basi bazotia bango banzete basi bazosufla bazoboma bango bazovioler bango chaque minute. Félix, tu nous dis quoi? Si ta femme qui se croit, qui se dit qui se dit qu'elle est congolaise, et bon bandeke na kondima bandeko na ye ba congolais bana okataka bango ndenge wana bandeko na basi. Et tout les quand même. Aza congolaise, oui, les Nyankero aza congolaise, mais Nyankero ndima ke bana mama na ye. Open espace ya bango soi-disant azali mouche. Aza muta ya Kivu. Nandi mapeke basoda mo ba ya bazo betaka bazo bomaka batume mobali na ya azo sala rien. Armée a kata mboke défendre bango te. On accepte ça pour ndima na bisango. Voilà, bandeko bana somekolo. Congo ya solo que ça fait très mal. Ya komona makambo nyonso na niveau za ko kendela, mais les autres, les occidentaux, bato mosusu oyo na kati ba parlement na bango ba yeb déjà que makambo ezoko leka wana na réalité na mboka wana ba yebi que mboka na biso déjà pour votre information to que na réalité de ce qui se passe na kati na mboka Bukavu. L'information sur Bukavu, la FARDC on est na kati na Bukavu sont là sans ration, sans munitions, sans armes, sans tenue. On vient d'apprendre ça. Bande ko babengi biso ke oui biso ko ya awa pour la FARDC ya mboka ekolo Congo, mais ça fait depuis makambo e banda depuis to bamusuba kima na Bukavu na bisira to vanda to zela kana tenue de tenite bazo biso chacun se débrouille à luka tenue na ye ministre zate blo les zate rien. Alors 3 jours passés pour votre information. Alors il y a 3 jours passés. Mais comme on a hélico et ça les tours et ticket la bango nini ma munition. Mais comme boit quelle bango ma munition. Hélicoptère ya FARDC. Et tinami na état-major. Et kiti na katina Bukavu na coin oyo ba FARDC bazali. Qu'est-ce qui s'est passé? En prenant ma colis oyo à FARDC ko livrer bango, hélicoptère ko livrer bango il y a 3 jours passés. Et c'est qui donc c'était mardi. Batalaboye, les munitions ne correspondent pas avec les armes. Est-ce que vous suivez ça? Ça, c'est l'information, la source fiable, sûre. Il y a haute autorité. Munitions et correspondent à armes. Mais c'est quoi cette histoire? Mais ça, c'est la munduki là. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Non. Ici, on manque de tout. Tata, on a le vie à Pessinga, nous sur les détails. Détails à Pessingapo, ils ont audio n'habité. Si on a balancé voix naïe, bakoye, continuer, bakoye, baké, nani, mouto, mouko, à Pessi, information. Na préféré balancer voix naïe pour te garder discrétion, pour être toujours, information, nous sur eux, ils ont les quatre, na katina, soda, oyo, soi-disant, ya FARDC, o Félix, atindi, na katikuna. Et il y a le belingaï, boy. Alobi, attention, papa, yebi sabandeko. Il y a des gens qui ils mangent aux gens comme les autres circulent dans les réseaux sociaux. Oh, bah, comme on a que, oh, bah, américain, bah, le couta ne croit pas ça. Et ça, ils mangent un montage. Et ça, aux États-Unis, à ça, il y a des missions. Mouton, ça, même aux États-Unis, il y a une base parce que, bah, ils font tailler $10 000 par mois. Avant de soi-disant, Hermo Mabaluka Baluka, à comme Hermo à causer à fêter Bino, à venir attaquer Félix, Hermo à Zonginaï. Donc, il y a une montage pour vous faire croire que les Américains sont là. C'est faux. Les Américains ne viendront pas là-bas pour se battre. Il y a des black Bino une fois, donc, il y a des Congo pour la Bino. Jamais. Il y a pour le minerai na bango. Il y a pour être bassa sale besoin. Pour être va détruire le Congo. Pour mission la banque des Angola. Mission la banque pour défendre le Congo. Vous avez compris? Voilà.
après cette information wana nyonso wana eza ba copier za ba biloko moko oyo eleka na kisangani, faut pas croire ça, faut même pas regarder ça, c'est des mensonges. Donc voilà, Fatih joue le jeu de nos ennemis de belligérants. Fatih a joué en pour la combattre Congo et a joué ma chaîne wana nyonso pour la discerner bino. Donc et alors tu as eu bien que une FARDC infiltré, FARDC agents infiltrés, Bandakala, tu as dit que les relations abyssoté, FARDC corrompu, FARDC Oyo, ils ont déjà affaibli par le gouvernement lui-même, gouvernement affaiblissant FARDC, présidence affaiblissant FARDC, alors ça ne sert à rien, FARDC travaille, donc en fait c'est la FARDC de nos ennemis. FARDC wana ezalaka ya bisoté. Voilà pour votre information. FARDC ezali ya banguna na biso. Alors mes chers amis, tout ce que moi je vous demande, ne tombons pas au jet de l'ennemi, au piège de l'ennemi, parce que l'ennemi dans le moment où ayebi que toza vigilant. Comme tu sais que tu sais que chaîne na biso bigino to ko bano salaka mi colonio so poete nous ça le kuta bazolo bana tongo na me dit la vérité est là devant vos portes. Donc la vérité est là que basoda wana o nyonso bakendeki kune pa ya nani d'expliquer bino de expliquer bino lobi pour le loke ana mwa fièvre de tungisi asengo limbisi moya lekeza te mais basoda nyonso bakendaki na kati na Uvira bango baza na kati na jouissance bana na kati na ambiance pour batina bango mission pe ba l'accès bino ke ba ke pour ba tromper vigilance na bino et après ba kena bango ambiance na bango et ndenge expliquer biso ke ba ko sala rien et ba ndeko bango moko baza ko milengela po te ba bunda bitumba oyo ezele ko yela biso oyo ba occidentaux ba yela biso na kati na Congo. Alors ba ndeko like na biso ba ntokene na toyo kanano oyo ba occidentaux baza ko loba na kati na ba parlement na bango to la na bango. Trump, il a dit quoi aux Congolais? Il a dit, ah, si vous voulez la paix, il va falloir me filer vos richesses. Hein. Donc il impose un deal aux Congolais qui lui offre le contrôle des minerais. C'est ce qu'on appelle du racket, tout simplement. Hein, parce que d'abord, l'Occident, l'Europe aussi d'ailleurs, a sponsorisé le Rwanda, les rebelles, la guerre à l'Est, pour piller les minerais du Congo. Et ensuite, ils viennent proposer la paix des voleurs et même ramener des mercenaires américains pour contrôler les mines des Congolais. En Ukraine, effectivement, ils font pareil. Hein. Vous voulez un soutien? Bah écoutez, vous allez nous céder vos matières premières, au Moyen-Orient aussi d'ailleurs, hein, de la Libye à l'Iran, passant par l'Irak, chaque pays, tout pays qui veut contrôler son gaz et son pétrole se fait attaquer. Voilà. Même les Palestiniens aujourd'hui se font dégager pour avoir un accès pour voler justement leur gaz. C'est ça l'impérialisme. Ah, on le sait très bien, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Et ça crée aujourd'hui de la colère. Et si l'Europe ne change pas d'approche, nous serons chassés avec le goudron et la plume par les Congolais, par les Africains. Et c'est là où il y a une responsabilité de ne plus suivre cette politique impérialiste que nous avons suivie en soutenant les rebelles, le Rwanda et d'autres impérialistes comme les États-Unis. Voilà. Est-ce qu'il est écouté, ce monsieur? Non, non, non. Ce sont les intérêts qui priment. Donc, il n'est pas écouté. Il vient de dire, alors c'est à nous de prendre ça au sérieux, de comprendre. Donc, ça dit que le monsieur vient de dénoncer ses amis. Comment est-ce qu'il travaille? Parce qu'il y a un groupe de gens qui travaillent, qui soutiennent les Américains, d'un bloc là de gens. Mais les autres politiciens, ils voient, c'est non, 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 c'est un danger pour nos enfants. L'avenir, ça va être catastrophique. Alors, des gars comme ça, ils vous disent la vérité. Et c'est à nous de prendre ça en main, de prendre nos responsabilités pour dire que, ben voilà, on a compris. On a compris que non, ils jouent avec nous. Mais tandis qu'en passant ce genre d'image, bah, oh, nous sommes money. Les autres idiots ne vont pas comprendre. Ils soutiennent toujours le loco demain. Dans le futur, à leurs enfants, ils vont payer, ils vont soutenir les bêtises, ils vont payer la bango. Na Félix Tshilombo, na baennemi na biso ba Tutsi, na ba impérialiste, on va même la biso, ba aventure tout ça qu'on vit au Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire nous maintenant? Biso moko ba na somme ko le Congo, ba biloko nous sur pesa bino. Bonjour à côté, côté ya bimi. Zoyango, côté na kata mutuna yo, raisonner, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi je dois faire pour mes enfants demain? Qu'est-ce qu'ils seront? Ceux qui gagnent à salir quelque chose, tel les lots. Ceux qui gagnent à bouger, tel les lots. Bana nanga lobi bakozala ndenge nini. Patino bunda, le lo bakoko na biso bunda ki. Biso le bénéficier nango pete. O ba tata wana ba bunda ki. To bénéficier ki pe nango kelelo, to zaki na moi soi-disant indépendance. Comme moi, ya krecha lokuta.
Mais l'air va moniquer, nous autres, tous se comporter comme il faut. Ah, et ne pas zater. Pas comme dépendant. Pas comme dépendant, il ne faut pas dépendre de la bisto. Pour tout nous comprendre. Il y a que tout la bisto comprendre, nous sommes dans la distraction. Nous sommes distraits quelque part. Nous sommes manipulés. Par qui? Par la bango. Ce sont les stratégies qui mettent ensemble. C'est une bonne guerre. Bonne guerre, c'est-à-dire que il va distraire le groupe Nabino. Et après, il va distraire le groupe 2, 3. Il y a un conflit dans 4 Nabino. Comme il y a en séparation, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Et il va armer 3, 4 groupes. C'est le plan de l'extermination. Exterminez-vous. Il faut s'entretuer. Fama kota na mobulu nani tete to tiela bango wana bango ba sama lubo ba pouvoir pour ba to tebe to biso to nyaka bino kola ba kayansa biso pouvoir ya biso nyoso wana confusion pona ku cha mobulu wana pona to boma na biso me bolingo na nzambe tata bolingo na tata nzambe ya mpungu lendo abomi ba plan na bango ba échouer o na ba sala Lubumbashi plan Félix Akinango à côté Bakassaïna Lubumbashi pour revenir aux événements de 1992. Souvenez-vous. Et les Iraniens disent Babi Loulou, Bumaki Bakassaïen, na 92. Vous voyez bien, on va bien monter. Boma Bakassaï, Boma Bango, Basila, on va côté na Katanga. Après, Tete au sala sous même G avec Nan, Félix, Kotabango, Exode massif. Allez, il faut entrer là. Côté na Katine Kota Katanga, na Katine Lubumbashi, semer des zones jusqu'à présent. Sous ordre de Félix Chilombo. Sous ordre, sous ordre de Chilombo, semer des zones na Katanga. Le long les Katanga, les Kassaïens, au Pessambo Aboy, Menzama Lobité. Makilo tanga yo tanga le Makilo batanga kisaki liboso impérialiste nakatanga et qu'on s'en mal sauté. Bah comprendre était. Mais comment mais Chilombo comment on n'a pas réussi ça? Bah échoué. Et alors maintenant c'est à nous. Oh non ce Chilombo ça là a quoi échoué. Pour te donner tant bango sauté à poisson. Ton temps à verso temps à vérité. Et tant on a ezaya nzambe tata. Oya tiaka tembena nzambe azate nzambe azali kolo ya nyonso et tata lobi esili na bango ba dominer sur mokili te pouvoir na bango na mokili esili voilà ba cri na bango comme ba dinosaure avant ba limwa eza ya makasi et bazo pona banani parmi biso ba faible en esprit comme ba Félix Chilombo bazo manipuler bango pona ko bazo pouvoir na kati ya Congo et nzambe azo tikele bandeko na kosuka wana pour ça bino ke atikele ka moi tamuke et Félix croit que était ngana réussir kunanga et j'ai tout fait na bakanze Congo j'ai tout fait na détruire Congo na comme si Congo poubelle akanza réussir mais mutako nyoko mala kola Chilombo ou la famille de Chilombo na mokilo ba ko regretter pourquoi ba tcheke kobo na bango que oui c'est la famille présidentielle Tshisekedi. Ils vont regretter, croyez-moi. On a perdu le temps, on croyait, on devait avoir des moyens, on devait avoir l'argent, mais Bako échoué. Basi ba échoué déjà. Voilà, bandeko baké na bino ba like na bino. Alors le sako, tous en direct na kanisi. Oui maman, malwe pas na 2 minutes, tu dois katisa, tu dois catapote sali 2 fois. Malwe pas na 2 minutes, tu dois sur ça. Bonjour papa Sala. Lundi to lundi maloba nyonso lobi. Mais hier Félix alinga bonza ba Congolais ti wapi. Hier akoti ka peuple Congolais ta kende na ya mbongo na ya ide bele. Pourquoi zo faire souffrir peuple au boye? Hein? Nga elo na bengel pena makasi ezali pa likambo ya kotia bambongo. Totia bambongo totia to ede ba mai pona po ba bunda pona mbongo po Félix to ana confiance ta zandoki. To zana posta na EPT. Asa yibi minga longo na ya kenda tika population la kimia abomisa ga batu mbula ga boende yene. Bande ko ba tia mite to sanga ne longo to sana to changa mondango to sunga ba mai boso ki te vomeza pasi. Bako ko zoma conscience ba kanisa muke na mitu na bango ba yebake.
babiloko ba réseaux sociaux oyo ezoyede na eloko moko te tosangana elongo totya loboko na loboko ndambu totindela bamaimai mpo bakoka kobunda mpo na mboka na biso. Matondo mama vraiment na waloba na yo na moni so eloko bakta te sengeli kaka na tya papier mpo na loba ke voilà oyo tozosenga na bino bandeko tosunga toso tona moto mosusu tokolelela te ene esika biso tokende kokimela te mabeleli mpe eza ya biso eza bankoko na biso ndeko tolobaki 20 mais soki oza na 1000 ça n'empêche pas otya soki oza na 2005 même 10 000 oblige des sponsors donc ndeko boye sponsor a sponsorisé a vu en charge soki oza na 5000 ntango yango ete ozobombela yango nini mpo tona besoin mbongo oza na 10 000 bimisa non nga napesi bino 5 000 nga napesi bino 20 000 nga napesi mpo esunga bana c'est ce qu'on te demande on doit tosenga na bino nyonso oyo tolobi teke 20 tolobi 20 le minimum mais namoni bandeko mibale misato batie 50 c'est bon mais ndeko oyo omoni ke oza nango oza na bozwi oyo nzambe apambola yo mpo ede bandeko kokanga maboko te okanga motema te tona besoin mbongo na 1000 opesi mino ngana na 2000 napesi 2000 ekosala yo nini ekosala bapapier oyo tite omona peke oyo tozobundela eleki to bapapier oyo mboko tokobundela Congo eleki bapapier oyo voilà matondo mingi mama vraiment mpona message na yo matondo mama nzambe apambola yo. Ok, voilà bandeko matondo mingi toza ko continuer toujours l'opération na biso ya kosunga mboka matondo bonus balandaki biso banda na première partie na deuxième partie nzama pambola bino tokutani lobi pour la suite émission na biso ya kanisi tango ekoki to ba tango efweni bo banga te ba mama bo banga te bandeko bo nazoloba avec assurance totale nayebi oyo eza koya nayebi ke suka na bango ekoki e nayebi ke tango na biso ekoki e nayebi ke tango ya tata nzambe ekoki mpona kolibere Congo nayebi yango bobanga te koya na kati ekolo Congo mokili kofungola monoko oyo bakongolais basali bango to bango mosusu bato te me kozala bakongolais mpo to oyo ezalaki na 58-59 eyaki soki de bato ya mikuse mais cette fois kozala nakanisi multiplié par 7 donc ezala soki bakobima so 14 ekozala somo multiplié par 7 nalobelaki bino mbala eleki e na répétele bino yango encore nzambe azali koobserve ya ye mpo biso tokanisa biso toapresse ke non ezalamaka lelo esalamaka lelo non bokita mitema bobanga te nzambe aza kati na biso akosala na volonté na ye bato ebele bakolela oyo basali mama Congo mabe oyo badétruire mama Congo bakorevite mpona nini basala yango esali avantage ya bato bamosika na mindele me ye akotikala pauvre ntina 5e génération na ye bakotikala bapauvre ntina 5e génération na bango bakomona bango bandeko boretenekelo osa bino bokomona bango na bapoto na babelgique sino boba na belgique bokomona bango quelque part na banganda obona koma bawawa ore ndeko ya chichi te bone koma boye bazalaseloko te baboto na bango te bakolela bokroire ngai po to batie tembela nzambe tata. Voilà matondo na bino matondo na bakere na bino matondo na bandeko nyonso baleki bane bantina suka matondo na oyo nyonso na kati ya liste na biso to monde ya to komi na 15 personnes oyo ba contribuer 15 personnes wana tozali to komi déjà na 15 personnes moi to tanga ba liste des actes mais matondo mingi na ba sponsor na biso nyonso o ba soutenir chaîne na biso nzamba pambola bino na kanisi to kotala titre ko clôturer tokota ndenge nini tokoannonce oyo tozwi oyo esengeli tosala nini tokobisa bino nyonso na kantine na mikolo ezali koya nzambe apambola oyo nyonso ana makanisi ata otiaki mbala moko soki omonaa bamoyen motema ezopuse yo ocontribue lisusu makono mingi koesite te contribue mpona bandeko mpo ete bazwa mpe courage bamona mpe ke tosoutenir bango voilà matondo ingeta ibobo